Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, salut. Bonjour, bonsoir. Nabalandignon sur la BBC pour TV. Bonsoir. Vous êtes bien ah ouais? Bah bonjour Nabino, bah bonsoir Bandeko. Bah bonsoir Nabino, bah bonjour. Bah bon début à week-end. Na balandignon sur la BBC Mpoi. Bokota na nuto solo la bandeko Bokota. Je crois que mon titre nanga. Bomoni pe photo ya miniature. Voilà. Retour ya tonton Dako. Alors notre tonton Dako, il est de retour au Congo. Voilà. Tokolobe la retour ya tonton Dako. À part ça, tokosala la promotion ya film autozotala na Belle Vie Télévision na titre ya Vaccination, c'est ça non? Il y a Vaccination et voilà. À part ça, toko tapé na divers. Voilà. Et on enseigne na bino famille libota bokota bo aimer, bo partager. Ceux qui ont la liboso, okutani na vidéo na biso, n'hésite pas de t'abonner et voilà parce que ici tu ne seras pas même pas dessus. Ah, tu as juste quand on a vérité. À part vérité, tu as ôté les là-bas anti-valeurs. Vu que la communauté Nabiso est comme vraiment toxique, ou tu dois comprendre les sauter, tu dois ébattre eza nini. Bah problème, besoin dans les réseaux sociaux, tu éviter dans les réseaux sociaux, il y a des juges, tu éviter. Donc, je sais pas. Azo ébattre, na section na bidon mouké. Et qui na cadre le quoi ya mois d'hiver. Makambo na oye batate mutu na makolo osoki ya ba Camerounais na ba Congolais. Makambo soki ndenge façon ekomeli na zo comprendre pété. Et hier na moni ba vidéo ndenge circula kaka sur TikTok. Ba Camerounais ba komi ko singa ba Congolais neti pardon, nous sommes de sœurs, nous sommes de frères, nous sommes une famille et tout. Ba komo linga ba tiango na c'est. Je sais pas trop les problèmes c'est quoi. Et ça likamwa ba ba ki non sans filtre et là moi bon je sais pas. Parce que vraiment na jara buzo ba belé na TikTok te. Et là que c'est ça qui bon ko c'est ça te et là que c'est qui ça qui nga lorsque na vidéo ba Camerounais bazo sega pardon ya que non les Congolais nous sommes une famille toza bandeko et tout to chana c'est lo moi bon commentaire moko et lo bien. Nous les Congolais nous sommes les troubles qui troublent celui qui nous trouble. Donc c'est-à-dire que nzembo oh si tu es les troubles qui nous troublent ce qui ndeni nyango wana Congolais répondre Camerounais à lo bien. Nous les Congolais, nous sommes les troubles qui troublent, de nos troubles. C'est grave. Dans mon attendu commentaire, je me suis dit, waouh, Congolais, pardon. Oh mon abatu na ba TikTok bazo swana, boya ko bimisa ba vérité bino na banani au juste. Bref. Na kanina en parenthèse wana, na kota na divers disusu, na kota na l'essentiel. Vraiment bandeko famille libota ezana bandeko ebele babenga ngalobi. Vraiment merci na ba conseil na bino, merci na ndenge bozo warid, bozo banga, bozo banga, c'est trop dur. Ndenge boza vraiment ko s'en soucier na réalité ezoleka
na ba comédien pour na belle vie et voilà bon bitumba belle vie quoi. Alors eza na bandeko belé oyo ba ezo sala bango bien te. Toza na ba numéro te peut-être ya koloba ke non to bengaka belle vie tout le temps. Ata soki poza na numéro ngo ya belle vie. Belle vie fois azala na principe ya koyamba ba appel ba call parce que mondo ya zali azana ba fan azana ba to belé. Alors soki alobi abanda ko tombola fona ali yamba ba nyonso. Je crois que non belle vie monte ko péter. Mais ils ont battu mususu mona na benga ta maman BBC na benga ta maman Esther MM. Alors ezelo ko moko ke no to sentir que no bozoka mutema pasi na réalité ezoleka neti nga na part na nga maman BBC na ko yebisa bino ka toujours que no bozala fort bozala forte communauté na biso est comme toxique moko pas comme possible communauté na biso est comme toxique na niveau moko oko sepela nango ata mokete. Alors je crois na sala ki émission na nga moko lobby na fongola ki na lobby ke non famille libota tozala makasi ya koloba ke non belle vie aza na likabo na ye mutu aza na likabo te babundisaka ye te. Alors soko moni level omona grandeur ya bitumba ya belle vie mbala moko bo balusa yango na nani na bo balusango ya koloba ke non grandeur ya bitumba ya belle vie ndepe grandeur ya likabo na ye ndepe grandeur ya étoile na ye parce que bitumba oto zwaka na ba vie na biso bandiko et dépendaka na grandeur ya étoile. C'est par là vous allez vite comprendre que bitumba belle vie eza grandeur ya étoile na ye. Bino bokanisi mutu aza na étoile te bakobundise na likamuni po bazwa nini na vie na ye bazwa eloko te parce que aza na eloko te sikoyo belle vie ndenge aza wana grandeur ya étoile na ye nde grandeur pe ya bitumba na ye mais sikoyo nzambe nde place oyo amimonisaka ke don atikali nzambe loba peut-être oyeba grandeur ya étoile na yo te otambola na zigzag otambola nyoka otambola na se na crainte ya nzambe te. Oui bozo benga mama BBC oui to boite ngana olobango awa na ebité peut-être en passant peut-être belle vie peut occuper akota na pas mama BBC aoyoka ozolanda. Mais il n'est pas dit que non makambo nyonso ezoleka sur les réseaux sociaux belle vie aza mwana moke belle vie aza mwana moke te ya belle vie vraiment a mwana moke te po balobi mutu abatami alekio na mayele mutu abatami alekio na mayele bandiko tozotala filme na biso ya vaticination yango wana belle vie oyo bozolandala filme wana tobandaki yango déjà lobi. Je crois premier épisode ezaki au moins na 45 minutes. Déjà premier épisode na part nanga, pourquoi na ça la promotion na part nanga na loba ke non premier épisode ndenge ezala toujours belle vie moko mais la kabiso moni peut-être na premier épisode ba pesi introduction ya film film bandeli wana mona pe premier épisode pe moni pe ke non ba kena bino vundu ba kena bino ka ndenge mususu boyebi ke non belle vie a garda kabiso na lignée mon côté belle vie akendaka na biso donc a fongolaka biso donc alinga monotonité na makambo na ye. Alors film ya lobi na mona ngondre film moko film bon na ebité na pas na ngana okyo loba keno ndenge na mona ki premier épisode lobi premier épisode tokyo za na ba 4 na ata na ba 3 ou 4 catégories na kati ya film wana parce que tozo mona côté ya papa Elombe na papa JR côté na mona on dirait film ko zaneti façon papa JR na papa tableau ya papa JR ou encore na papa nani papa Elombe et keneti na film d'action muke kaka ba garde corps kotoyo ba bodyguard kotoyo et tout maintenant nazomi tuna papa JR na papa Elombe baza banani baza bato a maison te na otuna tout ça na premier épisode na otuna parce que na trouvé un louche ndenge nini na trouvé un louche lorsque papa Elombe na ngambu na ye avandi na mwana na ye oyo eza parce que introduction za ki lobi
to bandimba moko to moni papa JR avandisi mwana na ye Davina boyokaki oyo abandaki kosola na Davina toke pe na ngambo papa Elombe pe avandisi mwana na ye Ada pona koyebisa ke non tout akotisi ka nani esprit akotisi ba esprit et tout jusqu'à la fin de compte que non abala mwana ya papa JR oyo eza Davina siko eloko etikaki nga na arrivé ya papa Elombe na Ada et pas papa JR tango bakoti baosolola oyoka ke non moi nga déjà na sina sololi na ye donc eza deal moko boye na anglais tolobaka deal na ebité na français to tokilo ba eza ba compromis moko boye na ebité so deal bo comprendre ka deal siko to yeba te baza bato a maison to ndenge nini po ba finir basala nini bakitisa eloko wana na bana na bango ya koloba keno bobalana na ebité bino bo comprendre ngo ndenge nini bolanda bomona geste ya papa même pas geste ba dire ya papa JR na papa Elombe donc au monde on dirait Davina tanga osaneti bizeti papa Elombe ayebisi papa JR nga na sina sololi na oya ngai bien alors to landana et puis na ozongela bino. Ah, ils peuvent rester là, hein. Alors, sinon, Oh, ça va? bien, mon frère. Tu es toujours comme un garçon de 17 ans. Eh ben, c'est toujours ça. Ma fille, ça va? Ça va? Ah, mais qu'est-ce que tu as grandi? Tout se passe bien? Oui, ça va. À l'école, ça va? Oui, tout va bien. Vous me mettez là-bas. Voilà. Allez, Ah, mon ça- fils. Mon fils, mon beau-fils, Voilà. tout. Il est Anna, fils, il est beau. vraiment. Allez, il est très beau. Alors, voilà. Davina, Elle, c'est David. Bah, vous connaissez de toute façon. Bonjour. ça, aujourd'hui, c'est le début, c'est le grand jour. On se salue avec pompe. Parce que c'est une nouvelle vie qui commence. Là, vous débutez votre fiancé. Allez. Mon frère, mettez-vous. Ah, Mettez-vous. Anna, mets-toi. Je Papa? préfère m'asseoir à côté de... Ah oui, eh ben oui, hein, puisque tout a commencé là. On ne doit pas vous bloquer. Bien au contraire. Moi, j'ai bien coaché. Moi aussi, j'ai bien coaché. Et voilà le commencement. Papa, Oui, mon fils. avec beaucoup de respect, je pense que on doit commencer par un point. Hey, Vu maman, que c'est une amène à boire. recommandation, D'accord. Hein? Bonjour monsieur, vous prenez quoi? Ce qui est le plus délicieux que tu trouves. Ouais. D'accord. Ok. Je ne sais pas loin du goût de ton patron. D'accord. Et vous? on commence par bonjour. Bonjour monsieur, vous prenez quoi? Pas monsieur, patron. Bonjour patron, vous prenez quoi? Fais d'abord un tour et puis tu reviens. Tu apportes déjà pour Serre-moi, mon laisse la associé. jeunesse. Vous prenez quelque chose? Ah non, rien. Avant de Merci. poser quelque chose, une question à ma femme, tu dois passer par moi. Je suis désolée C'est monsieur. très impoli. Tu dégages. D'accord, merci. Voilà l'homme. Ben, que voulez-vous? Papa, je C'est le fils de son père. Je Ouais, m'excuse. ouais. Vas-y, fils. Ça, j'apprécie. Donc le premier point S'il c'est... te plaît, Ben, il y a un hey. souci. Davina, Papa? tu tout dit non? Ouais, Je te ouais. parlais. Oui, papa. Alors, voilà ton monsieur. Cher ami, mon coaching est parfait. S'il y a des lacunes de ton côté, ben, on va le constater. Non, mais sinon là, je suis fier de toi. J'apprécie beaucoup. Et c'est le fils de son Ton père, fils. je te le répète. Pourquoi tu Ah t'appelles ouais. comme ça? Vraiment. Il peut Vraiment. faire ce que Pourquoi tu le t'habilles comme père lui ordonne de faire. Je suis chez moi. Ma fille C'est comme également. ça qu'on ne répond? Donc tableau oyo etikaki ngai mingi alors nayebi te qu'est-ce que vous avez compris wana papa JR na papa Elombe baza bato à maison pourquoi balingi kaka ke non est-ce que ekosimba
mpo na nga nayebi te nde place osikoyo aventure ekobanda. Aventure ekobanda parce que Davina elle n'est pas pour. Davina andimi asepelisi ka papa na ye. Mais soko olandi ba dire banani yango te. Franchement yango te. Yango so tolobi to zonga na teaser. To comprendre makambo ngo de Davina zo ba ke non tu faut ça la choix na ye et tout et tout. Ce qu'on a filmé le premier épisode déjà ba flasher biso makambo. Toyebi déjà likambo ndengeza na ngambu na tableau ya papa Jire na papa Elombe. Papa Jire na papa Elombe baza batu o baza ba master et balingi bana na bango babalana. Raison. Parce que ce que otali papa Jire otali papa Elombe oromona keno baza na kati ya obligation wana. Ya bana na bango balana baza na kati ya obligation ekoki ko zapete na ndenge nga na moneli filme sikoyo nanga na bino to sala nini nanga na bino tokende kotala filme toloba yango raison eza nini parce que nga nazolinga na yeba siko raison pourquoi papa Elombe na papa Jire balingi bana bango babalana. Parce que raison est que ozanga te. Eza bongo te. Raison est que ozanga te. Na éviter la grande famille so ibino bo comprendre nini parce que nga déjà na on a déjà qui non danger eza na relation oyo parce que nani c'est qui Ada aza trop pinsola nanu de deux Davina a aussi supporté ité. Ce que bandimani pona nani pona ba parents. Pourquoi mes parents balingi bana bango babalana yango ngana yo tozala wana nasali kaka briefing parce que omoni ezana pardon ezana bato mususu boye début on a comprendre te likambo ezande na pesi bino déjà briefing po na pesa bino elengi ya film to kene kotala parce que soko tali c'est qui comme on est sunani fio comme on est sunani comme on est kiminga nzambe nanga ezo ya ekimi e ya na oluba ABC Ada papa Elombe aza oncle na ye ABC Ada alobi est-ce que tu es obligé ya osa nini ya kondima relation oyo oncle ayebisi yo soko tali ba dire na ye o comprendre que non ayebi place noko na ye ayebi place noko nani oncle na ye papa Elombe place sa telemi ayebi aza nani. Mais aoki ko fungola mwana te parce que mwana zana no aveugle mao aveugle Tolanda. Pardon? Tu ne voyais pas mes appels, tu parlais avec qui? J'ai dit que j'étais en communication, donc j'étais en train de parler, voilà. Mais lorsque moi j'appelle au faux cas Tabato soit là pour me répondre, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Davina, tu parlais avec qui? Écoute, je ne connais pas la personne avec qui je parlais. Je ne connais pas tous les gens qui se trouvent dans mon répertoire, ou même tous les numéros qui se trouvent dans mon répertoire. Je suis censé connaître toute personne qui peut t'appeler. J'ai plus de 200 contacts dans mon téléphone, d'accord? Ok, donc je ne passerai pas l'éternité de t'expliquer qui est qui dans mon téléphone. C'est quelle manière de me répondre comme ça? Écoute, avant que je te connaisse, je connaissais des gens. Alors je ne contrôle pas tes appels. Je t'ai dit que j'étais en communication et j'ai décroché. Tu dis que quand tu voulais dire, je t'écoute. Tu es où? Comment? Tu es où? Au salon. Au salon avec qui? Je suis seule. Tu m'avais pas informé, pourquoi? Je n'arrive pas à te comprendre. Tu as bu un verre de trop ou quoi? Ah bon? Tu penses que je prie de l'alcool, c'est ça? Écoute-moi très bien. Jusqu'ici, personne ne m'a contrôlé comme tu le fais, d'accord? Je suis ton homme. Je suis ton homme. Je suis ton homme. Arrête avec ces jeux. Ça ne me plaît pas du tout. D'accord? Je ne suis pas ta prisonnière. Je te dois rien du tout. Ah bon? Parce que tu veux. Ouais, je te dois rien du tout. Alors tu as intérêt à bien te comporter. Parce que je supporte pas ces jeux, ok? Je supporte pas. Tu veux à chaque fois gâcher mes journées
signé. Écoute-moi, tu parles trop. On va faire ceci. Aujourd'hui, mon côté de la voiture, au sommet pas la mine. Non, la possession, la combien de temps, on a couteau. Mon boss, on a eu bien monté. Rien ne prouve que vous êtes dans la salle. Ok? Je pense que tu as compris. Ah, ma émission déjà, la pêche sur 10 minutes. C'est quoi ça? Je n'ai même pas besoin de demander ça va ou ça va pas parce que déjà avoir ta tête, ça chauffe. Hein. Ada, est-ce que tu es obligé de faire la volonté de mon oncle qui est ton père? Je ne me souviens pas si ton père. Mais est-ce que tu réalises que le mariage c'est un engagement et c'est pour toute la vie? En tout cas, c'est pas toi qui seras en couple avec Davina. C'est pas l'oncle qui sera avec lui dans une même maison. Ce sera toi, Ada. Ce sera pas moi. Ce sera toi seul face à ton avenir. Donc qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, tu vas seul affronter ce que tu commences déjà, tu vois, ça commence à viendre, comme disent les Français. En fait, elle n'est pas là. Tu ne la sens pas. C'est une leçon de morale. Non, ce n'est pas une leçon de morale, mais je suis en train d'éveiller ta conscience. Je préfère l'appeler comme ça. C'est l'éveil de la conscience pour te faire comprendre. Je ne peux pas t'enseigner parce que tu es une grande... Pour comprendre que notre danger est dans la relation oyo. Sikoyo, biso il faut siko tota la film to yeba pourquoi ba papa balingi bango, ba parents na bango balingi babalana, balingi bana na bango babalana. Belvi alinga fongola nini place wana. Nini ezoleka na batata lelo oyo ou encore nini elekaka ya koloba keno omona ba papa mikolo penza baza na bana na bango batangisi bana na bango mwana olasa la choix na ye ya libala mais ba parents ba vandi ba bi keno babalana bande kolika makambo ezalaka ce qu'on a kati ya film oyo soki vaccination oyo Belvi a exiko ko dévoiler ba tata wana oyo ba vandisaka bana balobi keno bana na biso babalana. Toko découvrir awo ezalaka nini. Po eza ba mususu bakena nango na kaka na aveuglement ya koloba kaka ezaka parce que toyebani et tout mais soko tali Davina otali na Ada bolingo ezate voire même et pas Davina et pas Davina bolingo ezate Davina zo sentir yete nani nani Ada pas na bolingo ya Davina te aosa la kaka papa na ebisaki ye. Sko Ada zo ke nango mabe parce que il est trop non que brutal. Aza trop brutal et puis langage eza kito côté. So il peut te bito baki sa to que le non impoli pe likolo nango. Parce que so i botali tango bakota ki et pas papa JR. Tango nan papa JR a ebsi muto musala o eza Linda a servir bango. Boyoka ki déjà ndenge alobela ki nani Linda. Donc aza on dirait to ebité ce qui y a enquête to ebate. Yango wana to za lebele wana pour na deuxième épisode o ekozala lelo. So si to bito ke na ngambo ba décor ce qui n'est pas kotinga sous na monoko sans effet. Ce qui to ke na ngambo ya nani ya Pierrot na nani na Gesho na nani oyo komone suna ni kiminga ye pas ki sanga makasi ya mulai yana so tali tableau na bango kuna tableau na bango yeke no dire na violence moko boye ezoke no na kishege moko boye ezoke neka na ba aventure moko boye mususu peza na kati wana. Alors yango na osenga bino toza le belé wana na lo belé te parce que toza déjà kana premier épisode na lingi ka juste na lancer batu boza kana ne loko moko na mutu donc na briefé que non il faut to kene to yeba. Pourquoi papa JR na papa Elombe? Parce que na tableau à papa JR na papa Elombe, to sentir déjà, to eu déjà idée. Mais na ngambu, ya Gesho na ba Pierrot, ba fongola ki biso penza te. Na ngambu pe ya mama top na mama étoile, ba fongola ki penza biso te. Sikoyo, Aziz a peso kaza mwasi ya mboka ngana bino to yebite, azo bimana ni na Pierrot. Aventure eza na kati ya film oyo ebele. Alors, o efungwama ki penza makasi lobi, eza ya papa Elombe na papa JR, ya baba lingi bana na bango babalana.
pona nini tosuki wana eloko lisusu na sepeli na kati ya filme oyo eza Belle-Vie nzamba pambula ye kaka. Vous savez pourquoi? Belle-Vie aza mutu moko azolinga acteur, actrice, comédien, comédienne aokotisa mutu na mai nyonso quoi. Lorsque je dis ça naomona Linda. Na film o Linda komi Linda bimi mutu a musala. Et nani c'est qui la fille oazala mutu a musala na biso mingi muchopi. Mingi to mona ka muchopi. Mais na kati ya film o muchopi aza, mais aza mutu a musala te. Belle-Vie azui Linda akomise mutu a musala jouer place wana. Est-ce que bozo ke loko na ngina loba? Donc Belle-Vie azolinga ko tia acteur nyonso na circonstance nyonso so ba pesi yo rôle oyo betango. Aolinga ko garder artiste na loko na image moko te. Belle-Vie faut ka ba bundisa. Belle-Vie faut ka ba bundisa. Belle-Vie faut ka ba bundisa. Donc on a moni Linda na tablier. Na vandi na koti maman na bi Belle-Vie aza formatrice ya solo. Belle-Vie penza aza formatrice. Et lobby ye moko Linda keno ba porte beleza ki nga na yebaki ko fungola ngote. Alors attendons voir, on est juste le premier épisode, attendons voir suite na ngambu ya tableau ya Linda, ce qui a ko betango pe kitoko mais avec Belle-Vie ce ko pesier et loko azo lukate et les kate. Alors le kola a joué na kati ya film ou muto musa, c'est-à-dire que non lorsque bazaki na tournage, a pesa ki le meilleur d'elle. Bon côté, to jaliawa. Bon aimer beau partager tozo solo la bandeko. To solo il faut to bimisaka to lobaka ba biloko na to remarquer pour na Belle-Vie. Monotonité. A côté Linda koto jouer nani avocat a jouer, jouer boy a jouer, jouer médecin a jouer. Ah wale lo komine na muto musala. Monotonité azolinga ko kotisa donc ata lelo na zate, ata lelo Belle-Vie a zate. Linda partout okende ako performer parce que yemo ko lobaki yango. Aujourd'hui je suis capable ya keno ata na bimi na komi place moko boye na ko défendre. Pona nini? Pona ba coaching azu pa bela. Pourquoi lobi yango lelo? Est-ce que alobango te? Pour place a uta, ezali kaka ba tableau ya koswana, ba tableau ka ya kisongi, ba tableau ka ya kokata batu mangala, ba tableau moko boye terre à terre oyo ezo indiquer ma cité. Mais chez Belle-Vie azu ba opportunité moko boye Belle-Vie tokyo lo bakeno Belle-Vie a pesi echa. Pourquoi bo benga moi so mutema mabe? Po bandeko bandeko est-ce que boyebi keno ba pasteur na kati ya l'église bo expliquer soki ba pasteur baza awa basala nzambe baza bo expliquer il faut to lo bango non linga juste na lakisa mutema malamu ya Belle-Vie ya lelo na ba église bato baza bino bokanisi na kati ya église bato ata 100 peut-être église ekotaka bato peut-être 100 pasteur azawana maman pasteur azawana bato ebele na kati église na bazana ba don na bango tamsu na ba don na bango ndenge eza na don pe leki ya pasteur peut-être eloki pe na maman pasteur pe amoni yango me azo fina ngo azolinga te bima po nini po soki ebimi nga na olala na se tozo mona ne ba pasteur bazo fina pasteur azolinga mwasi na za prophétesse te mais azolinga mwasi akoma kaka prophétesse po ba beta business na bango kitoko mais eza na bato bazana likabo wana. Il y a don spirituel qui non ce qui a lobby qui a prophétisé mais pasteur a écarté na musika alinga cha mère na moi si na ewana tamsu mwana na e. Vous savez pourquoi na lobby bongo po Belle-Vie avec des artistes a fongo la bango mitema ngana eko mona ke non bato balobaka babane ko lobaka no Belle-Vie peut-être azui Linda pona ko prouver boy non ce qui ezaki pona ko prouver alinga pe banda ko kunda pe Linda na ba makambo ebele aye wana zo utiliser kaka mais Belle-Vie azo afongoli Linda mutema otali penza bo monite Belle-Vie azo faire travailler ces mwana wana et puis na ndenge mabete c'est parce que ça moni eloko eza na kati ya mwana wana aolinge bima ce que boye bisanga
Bato combien bazana ba don na kati ya l'église wana omoni ke non oyo nde peut-être nzamba tindaki pona récipel pona église oyo asunga bato peut-être ce pende ni mais passer azotia ye bouton alika moi sinenda prophétiser moi sinenda prophétiser yango bo mona lelo ba église ezo beba ba pasteur ba moi sinanga prophétesse église ezo beba église ezo kufa bao don ezawana bo former bango bolingi ko former bango te po bo cheka ka idée ya koloba ke non soki na former e fungwami aoleka biso ko zala boy bandeko ça fait mal na makamusu to mona na sa moyo yo siko na otala bolingo o Belleville azanango envers bato mais bato bazolinga ka ko ya ko sala mabe ça fait très mal bandeko Belleville est capable aussi de Linda na tout shit. Toi qui pas to zonga. Mais azui monana avec azaki na arrière pensée té. Bande qu'on a lobby place parce que lorsque quand on a moni Linda à la tablier na raisonné belé na Belleville zanani. Belleville linga bimisa nini na kati ya Linda. C'est-à-dire que non yemoko Belleville ninga zaona azolinga ko apprendre Linda ya koloba ke non oza na likabu na kati na yo. Soki no bina na sembola ngo kitoko na oloba ke non Belleville aza muto azo yeba ba don ya batu ndenge bazana azo yeba ipe azo linga ke non ba abimisango do batu musu bazana ba mi yebite mais Belleville ne siko à partir à Belleville ba oya ko mi yeba ba oya ko se découvrir siko boye bisanga soki Belleville azaki mutema mabe bela zo bloquer ba tout lelo to mona si la uka zo zo batu peut-être muto azaki koto e pas Belleville muto moko azaki soki nini pas azuye a cotiser na film pour na ko prouver ya mbala moko kaka ya mbala moko na pesi ya ko cotiser lisusu te siko boye bisanga zama be eza vraiment mabe makambo tozo mona famille Libota, je crois to nan vidéo ezo le kawana bolimbisa appelle-moi ko ekotakia vidéo ezo le kawana tonton Dako na biso déjà de retour et déjà sur scène hein, déjà na tournage na Belar production et voilà quoi et c'est mon abiso eza ko mona tonton Dako biso sto yebi ke no tonton Dako azaki na Londres. Il fallait tonton Dako à ça la spectacle na Londres mais toi qui non spectacle ngo to moni pété mais toi qui non spectacle ba na okelo bati ke non ba annulé ba kisi ba tiango e comme soki toza na juin juillet je crois donc ba tina ba moi moko ya liboso pour ne pas peut-être koloba ndenge na yoki mais azozonga bon ndenge na yoki je sais pas et bikaye. Mais est-ce qu'on a biso eza ya komona tonton Dako toujours na maman na biso toujours na maman na biso je crois na vidéo oyo parce que na kangi son quoi il y a na vidéo oyo Belleville azoloba ke non normalement il fallait koutourner na zaki na Belgique il fallait présence paix à tonton Dako aya aninga zaki na Londres aya pe na Belgique. Malheureusement, Londres, Yazaki a juste un visa et à Londres. Bato bazana poto ba ebi réalité ango. Alors Azaki, il fallait sous ça neti demande. Ya visa pour quitter les sous nani Belgique yango epesa melaki. Il était à Zogi Congo. Notre tonton Dako tozo tenir toujours na tonton Dako na biso parce que yé moko loba ke non, lui avec Belleville c'est une histoire d'amour. Neti nga mama BBC naza mutu moko boye naza na ba sensation wana na mutu moko boye na timba na ba za vrai toi za vrai te. Laissez-moi vous informer famille Libota ata to le kana ba réalité belé ya ba comédien bazo trahir nani Belleville mais laissez-moi vous informer à koloba ke non et loko oyo tonton Dako aloba ke non moi et Belleville c'est une histoire d'amour. Je vous informe que eza ya solo tonton Dako na Belleville eza histoire d'amour. Dako a ko trahira ka Bella te. Voire même peu Bella ko trahira ka Dako te. Je sais pourquoi je dis ça.
tonton Dako, il est vrai envers Belle-Vie. Il est vrai. Et ce que tali tonton Dako azalaka na pasi na mutema malinga ko bimisango te. Ya o le kakana monde na bango pour na Belle-Vie. Et il s'est dit qu'il soit là pour na Belle-Vie. Donc amitia na lobi ke non au moins ngana zalata wana pour na Belle-Vie. On a zo ibisa bineza ya solo, tam soupe prophétie na lobi. Omoni ezana bato mususu ovanda boye, omoni muninga zo souffrir. Ko souffrir yango na ndenge moko pe ya mabete parce que tonton Dako a travaillé kaka ke pas Belle-Vie. A travaillé par-ci dernièrement to mona ki pe pas là. Parce que boyebi réalité penza te boyebi penza o eleka ki te ya ko mona tonton Dako nanani na e pas là. Ezalaki pe facilité que no ya mbala moko boye papa tonton Dako akei. Ezalaki facilité. Bino bokanisi ba plan nyonso ya ba comédien, makita nyonso ya mabe o batu basala kapona Belle-Vie na monde na bango ba comédien tonton Dako ayebite sûrement ayebi. Eza mutu mususu pa koloba ke non na joindre na kota kaka na kota kapeka na peut-être na likambo ngo na kopa ngo ka ndenge toyoka kiao que non eza na ba comédien boye. Oui, exception ezanga ate. Nous, on nous a informé que non, oh lemba. Mais na lemba wana, exception ezanga ate. Parce que Congolais a un problème moko mutu. Vous comprenez? Alors, tonton Dako, sûrement, il est là pour na Belle-Vie. Bisoto ki ko obligé été ou encore ko kangamana que non, zalaka na Belle-Vie na biso te. Donc, sambela kaka na nzambe que Seigneur, tika collaboration à Belle-Vie na Dacosta et Kende Liboso ou encore volonté na we Salema. Parce que to souffrir mingi pour na bela oyo. Tozo souffrir. Tokola la tokola muka e mataki e kitaki ya sikeye pour na nini kaka. Pour na nini kaka. Alors yango wana sambe na ngai no yo sa erreur bozolanda bandeko. Alors famille libote loko ngana osenga bino qu'on soit là pour na Belle-Vie tota na biso ba film ma beso qui peut-être Belle-Vie azoko ma film te Belle-Vie télévision film ezoko tate Candy Star film ezoko tate bandeko nazo beta société na Candy Star bato mususu ba mama bébé senga na mesala na kaka ba film alingala. Non, il faut arrêter. Koto lingala, koto pe lingala, mais il faut que ça la paix différence. Il faut que ça la paix différence. Alors, malgré la réalité, nous sommes les cas, tous zanga film na Belle-Vie télévision te. Ya motu yande yango wana ya kolobake. Nous famille Libota, on est là c'est pour Belle-Vie. Et nous famille Libota, lorsque ba problème est zanengezo matezo kita. Et que film ekoti na Belle-Vie télévision nde ya mutuya pona biso. Peut-être toko nyokwama, peut-être toko ngaika, peut-être toko loba. Ce qui peut-être ba réalité nyonso ezoleka, Belle-Vie azo koma sous filmer te. Alors ceux qui Belle-Vie azo continuer na kokoma filmer, à quoi ça sert ya biso toko takana ba buzo belé. Peut-être biso ba mususu toza ba kroni fois ti ba kroni mama likolo ya matière toko ya to bavarder mais net ngana loba ngo ngai bolandaka ngai te ngana zalaka ne nazala na zalaka bato bakota poto welisaka kuna na Belle-Vie télévision oloba ke no zo zela boy pas 16h30 boy pas au commentaire que non je suis la première yeah. Je suis la première où se retrouver. Bobimi à ta 30. Je suis la première. Alors, on ne vient pas bavarder ici. Toza wana lokwa tosa la promotion. Toza wana pe il faut total la film. La preuve année que nous déjà ko briefer bino ya koloba ke non. To continuer kota la film hier total qui introduction à film. Na kati introduction à film ane lokwa liboso to nenti ngana remarquer eza po na nini papa Gierna papa Ilombe balingi bana na bango babalana. Alors nga mama BBC na za wana kaka na yeba.
il faut qu'on aille papa et JR na papa et Lumbi. Problème est ça nini. Problème est ça nini. Pourquoi obliger bana balana? Pourquoi obliger bana balana? Notre tonton d'accord, déjà Akin, déjà Mbalamoko tournage, quelque chose se prépare dans belle vie télévision. Vous allez toujours brancher. Montezo pela me bazo zikate. Bandeko bozo PZT, bozo PZT, bela zawana na ngwende. Bela zawana na ngwende. Estopi bosa toujours bosa vraiment complot ya kolobake non. Tolongole wana comment est-ce que moi si ndazu place wana. Bozo mon premier ministre moi cité. Gouverneur ya nani ya Kolozi kuna moi cité. Boni boye. Boni. Bino mibali qui songi eleki bino. Erabo tis esprit ya kolobake non, nous sommes les hommes, nous devons nous comporter boye. Boza nangote. Moi ça sauté avant boy koko la ba fitilité la bino pamba moi azane un objectif na ye. Hein? Mibali ba koma ba songi on dirait likambu. Ya obo mona ki attaque non na film auto uti kotala oyoyo. Film nini oyoyo nani la vie de Tegra. Tala level ya kisongi ya vini. Tala level ya kisongi ya vini. Un homme. Hein? Hey. Lelo mibali ba koma ba songi pas comme possible. Ce qu'on dit toi peut-être mobali songi na kati andako. Tala kaka vini ninga zaki na Priska. Priska o mona keno aza mwasi moko o yazaki na kimia na motema azaki mwasi moko o yazo défendre ba valeur a mwasi na kati andako libala. Mais tala siko mobali. Dites-vous siko que non, Priska pas zaki pe mwasi a songi. Tant qu'on va informer que non, oh, nani a longwe nandaku awa, nani Tegra longwe nandaku awa, parce que alinga bimana nani, abandeko azo bimana nani na Patrick. Ce qui a zaki moi c'est songi. Mbala moko ake nango deuxième, ake nango likolo, babandi. Mais ce qui botali rôle oyo, Priska jouaki nano, na esprit moko boyeke non, achena on a ça, makambo, est-ce que makambo est normal? Na landela na no source parce que ki songi o bato bakoma ko sala lelo balandaka source te bayebi likambu te okoya ozo informer bato likambu oyebi ata mutu na makolo likambu te. C'était un message ça qui leçon moko boy na tableau ya vini na Priska ya lelo ekoma ba couple boy ozo tala boy mobali songi moi si songi ya non Nzamba sala kaka zonga. On a to lembi mokili oyo. Mibali bakomi loko ba tababe, mibali bakomi ba songi. Quand na zo ebisa bino soki Priska pas aki mwasi a songi. Bandeko ayoki kaka. Ah, mais soki botali Priska na film asala kinini. Abandi ba recherche CC a découvert la vérité à likambu. Et c'est là que moko Obelvia sengi biso na tableau ya Priska. Ce qui boyo ki likambo bo s'emporter na likambo wana te. Bo luka na boye ba vérité. Tala silence ya Priska. Tala démarche à sala ki ti moi ça eko étaler mobali ke non mobali nanga za songi. Aleki si eleka tokende. Foma munoko no loba. Vérité robimaka na munoko no loba. Biso total yi ka film boy total mais c'était un message. Lelo eza na ba couple baza ba songi parce que ceux qui Priska pas aki songi ya ba ebisi ki mbala moko mwana wana ba adoptaki aobimana Patrick mwana na ba adoptaki azobimana Patrick amemi yango so pendenge ni na apanzi yango pe na quartier na ba connaissance balinga ba découvrir vérité o ebimité. C'est parce que Priska azalaki na motema ya kokita Priska mona ki yango ezaki bizarre histoire yango non il faut to landela to eba histoire to eba vérité parce que na ba question abana ko poser Daeli
Daïla Zakaka, donc, on a Daïla Zaki, donc, maillé les alaki nango te na mutu. Mais, oyaki ko bimisa vérité. Eza nan, eza priska. A étalé mobali nae. Songi. C'était un message dans la société. Lelo mi bali bazo pe misa batute na ki songi. Hein? Donc, Bellevie a bimisi, ba couple oyo, bo vanda ka mwasi na mobile. Plus boza na songi. Plus bo vanda kaka. Donc, le temps ya bo vanda, bo sala makambo moko boye, ou bien bo réfléchir makambo moko boye, na ndenge moko ya bien. Bo za na temps na ko réfléchir te parce que boza plus doué na ki songi. Songi zo kata nani inspiration zo kata maele ya batu bo réfléchir musika. Mais presque mi bali. Vous les comédiens, mi bali tant bozoya kolobake non, Bellevie aza Bellevie boy, bosi bondimiye. Sikoyo. Ba compétence nini o boza nango bozo remplir po bokoma bozo kiti ya Bellevie. Ba compétence nini bozo remplir tant bozo welela ya kolobake non bozo kiti mbende wana. Ce que laissez-moi aussi vous dire ceci. Bon, mon plan na bosa 4 et 5. Zabela bokili les âmes couser la bateau. Boza na fonga bino elo moko. Boza 4 5 6 7. Voire même peut-être 10 stocké dans bongo. Ya que non to longola eka na kiti wana et tout. Bokonzi bato bawele la kate. Siko ki bokonzi zaka ya mutu moko za mibale misatu te. Siko ta bino bozo wele la boza 4 bosali plan moko ya koloba keno to ko Bellevie après to ko Bellevie to ko sisi la. Siko kiti ya ngbende bokonzi zalaka ya mutu moko. Siko bino bosali plan ya ko kitisa mutu ya okitisa batu boza 5 6. Siko soki disons to lo bandeni. Disons kaka que non, ndenge bino bozui wana bokoki peut-être ko kitisa Bellevie yango. Siko bino nyoso 5 bovanda na kiti wana na ngbende wana ponga na ngbende zaka ya mutu moko. C'est par là pe bokoya ko bebana. C'est par là ba vérité ko bima. Parce que soki ne bozana boza 5. Lelo na gouvernement, lelo na mboka na biso ezokende bongo poani. Mutu nyoso zo welela kaka. Mutu nyoso zo welela. Bozaki 5 6 bosali complot na bino. Tant bosali complot boye pas. Complot na bino ezui. Siko ki bokonzi na kiti na ngbende. Bino nyoso bo vanda wana te ka mutu moko nda ko vanda. Siko mutu wana peut-être bo OK yo vanda. Kaka isusu bino boko balukila isusu mutu wana. Le monde. Yango à quoi sert kokanela muninga? À quoi sert kosala muninga mabe? Tolukaka kimia. Bosa ba réunion bosa 4 3 5. Pas beaucoup isa Bellevie bolongolé na ngbende wana soit disant que non aza mwasi. Sko 5 wana boko vanda bino eza juste question ba ndeko na oyeba te so bo comprendre nga place naza. Na ki 5 wana bino nyoso boko vanda soki tolobi ke no Bellevie alongwe kasi. Bokoki kolongola Bellevie. Sko bino boko vanda bino 5 wana bo vanda te. Moko oya ko vanda wana boko yokele su mutema lukunya. Bo yokele mutema mabe bo bana su ko bundisa e. Ti ba nyoso eza mokili eza mabe Bandeko, le monde méchant. Lia. Soso liaka mbuma o ekoki na mungongo na ye. Bandeko soko zo kokata ndambo wana nzamba zo pesa yo. Pesa nzambe merci na lepe ke wana nzamba zo pesa yo. Ke lobi na mabe na yo zo lingo sala batu nzamba kangelo robinata ya mukia no zwaka. Ozo fongola malédiction yo moko na bomo ina yo. Kibo konzi nzambe mutu asala kango, nzambe mutu apesa kango. Kolanda peut-être na ba compétence na yo. Ata ndenge tokendaka na ba église tozo kende butu lokola moyi église séminaire prière intercesseur kamunoko tozo ba choko. Est-ce que tozo remplir ba critères nyonso ya ba sambeli? To remplir rango. Est-ce que to remplir rango? Tozo ka bato masumu butu lokola moyi. Ou encore tant tokendaka église ana nzamba talaka mitema na biso te, satalaka mitema na biso. Pourquoi na kati église bato nyonso bazalaka tokendaka biso nyonso chaque jour na église mais to pambwa makabiso nyonso place ndenge moko te poani
C'est parce que nzambe azotala mutu na mutu mutema na ye. À partir ya ndengo zosalela nzambe, à partir ndengo zolukela nzambe na yo, nde bongo nzambe pa kopambola yo. Soki ezaki ke non ndenge tokendaka boye ne loko biso na minute toza na 3 jours à prière. Na bimi na église toke toza peut-être toki 50 na kati église. To biso nyonso to se retrouver kuna. Est-ce que biso nyonso to nzambe opambola biso? Opambola biso te. Nzambe opambola banani? C'est ça aussi la question. Nzamba opambola banani. Nzamba opambola ba o baza sincère, ba o bazotambola na crainte na ye. Ba o bazotambola na sali loba na ye. Nde nzamba opambola. Yango mona ka tokendaka na église to dongola ka miso wana butu lokwa mo toza na église, mais to mona loboko ya nzambe te. C'est pareil, tant mino bo lingo bimisa belle nani belle vie na kiti wana. Est-ce que bino aussi bo remplir déjà ba critère pour epesa mela bino pe? Parce que nzambe pas kolinga te ke no bino bozo sala plan ya kobimisa mutu o yenda che wana. Jusque là na zuye na mabete. Famille Libota. On est ensemble. Bo aimer vidéo na biso, bo partager tout ça wana toujours zela. Tonton Dako na biso toujours. Avec notre maman, c'est une histoire d'amour quoi. Alors netinga na para na ngai na osobaka nzambe abate la bango. Collaboration à Bango et les cas bien. Voilà. Je vous aime, Bandeko. Bon début à week-end. On a tout ici mité ma bolimbisa. Merci na Bandeko non sur sanga confiance. Merci na baope bazo benganga. Je vous aime bien. Bonjour. Bisous. Bye. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azalite. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela ekosaka te. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te se nzela na yo. Bayebatalelaka yo bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga. Alongola nga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai. Lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale kufa mpe bomoi. Kasi olobi na ngai mpona bomoi naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie. Nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te bobeli nzela na yo. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te